Mbutu mbutu ekoti na bakati ya bawangila bakabwani bozalaki bato ya liboso kodestabilize Ferregola koloba n'importe comment na kombo ya Ferregola. Oh, Ferregola mal entouré, fali na bino aza professionnel ye donc aza au top esiko bonu bando finga na entre bino moko yo era o warrior yo botika kolobaki yo oza warrior te so bakoza vrai warrior yo siko mo wanga na ba warrior omo pesa bango donner des leçons. Et Ramsès era Rams au warrior de Fali. Le warrior, c'est la marque c'est le marque d'être dans le bac de l'école ou envoûtement ou bien l'excès du fanatisme, de ne pas avoir la capacité intellectuelle de différencier l'art de votre artiste et la notoriété. Ah bon? Bando swana, bo swani na onte, bo bunda, bo bundi na onte, bo fingana, bo liana na onte, bo liana. Bo zapato liboso bumana tongo, bando finga mama affaire, bo condamné mama fingi mama affaire, bo fingi famille affaire. Et c'est que mo bando swana. Depuis ba base ba polémique na bando bima. To mona te banda mutu no sa ba salité. To mona te boloba. Car au tia Gims ya loba. Attends ne peut comme mutu te Gims a parlé il fait qu'il dit la vérité. Et comment soit bino et comment déchirer bino ba cœur. Ah boloba bino de bino. Et c'est que comment le la nini. Olongoli warrior ko mina ni siko. Po biso ba golo pe to ndima ba trowa bino te ba PD. Poza na basinya bango nyonso ba bijou ba makambo ndenge na kotia matoyo za na PD na sime toboka esiko biso to tioka na intimité so to tioka po biso ba golo to nga ba PD te to nga ba pendus te ko entre bino ba pendus nde bo wela na kuna bo finga na bo swana biso to wana biso kimia biso ba golo azani muto alenga te et golo azani muto za non influence aux médias sociaux biso zaka boulot parler musique toyoka to dire boulot zongi boulot le padre ton avocat de le padre naza shenga na parler nazo yoka ndule na kuta na Facebook na bino na Olexa na YouTube na sala ngoma commentaire parce que trop c'est trop tant bolo mo bo finga faire bozo ndégrier faire tika yazala yuma na ko na ye bomona Ferregola yuma mais aza yuma na ko na ya fandi kimia otala monde azana ba vitesse terre ko kino ko sabana bato po ma PD pour ba prêter allégeance ba salisa ba bisala sala sala ngo ba tolelo otomona ki moto abi concert beti ba $300 concert malonga te ba sepeli. Et depuis on a tiré l'autre monde ba vidéo peu normal bi après que ba 1 minute extra 1 minute séquence à 1 minute ba tia no na tia tiré l'autre monde le côté oh non as artiste mon na za boybo botia ba concert te ya Ivry ya Ivry faire ba concert na Ivry mbala moko et bi monani ba 15 minutes ba 20 minutes ba tia ba fanatique ba tia mais ba bino ba fanatique to monde ba image te to ba tongo za fictif ezo za ba to solo ba to ko to yebite to mona concert na Rotana za na YouTube ezo tourner depuis ka sala ngo une semaine après ba tia na Rotana. Mais bien au betu tu ba conseil awa o ba kumisa biso na ngobiso to mona ngo pe na réseaux sociaux te poto tala to ba ki no bo betu ko le kabiso muno kwa pambele ko zate donc influence moko zangi tina mawa